Juste après que ma prédoté, sert à l'ali, à moni à l'autre bâtiment, va côté les nanda. Il y a zola la moni bâtiment va côté. Balobi, toye ko tuba yo mangwele. Toye ko peso vaccin en oh, wana ndoto. Azo mona ya. Allez, c'est mon Congo. Allez, tourne le dos. Tango tche mon Congo. Lorsqu'elle a donné le dos, Bachimpiki yelu shingi munene boy. on lui a piqué. C'était une grosse piqûre comme ça, on l'a piqué. À force, il y a batouana bazalaki belé. C'est wana sert à zolo à moni bongo. Batouazé belé va kanye. Boko bimisi seringue moulaï à tuber. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et là, on sert wana à l'autre. Mais lorsqu'à la mouille na tongo, à moni les dessous dans d'autres naï. Donc, bazalaki ba toté, bazalaki ba démon. Pourtant, ce n'était pas des humains comme ça, c'était des démons. Que sert à continuer dans le bal de babani. Abandi ko bota bana. Zoka batouana tonga batubaki yoana. Batiaki semence mabe na nzoto naï. Wana. Après avoir piqué, Ba bebisi bana na ye oya kobota. Bazala maboma, bazala bizengi, babela ka maladi andeke, poye moko abonga te. Aboti ba nebele. Na bana nyonso abota mwana ta moko ya bien azati. Bana bakoya maladi andeke. Mwana mwasi abandi kobela. la fille est tombée malade. Mwana mwasi abandi kobela. Elle a commencé à souffrir. Aboti bana. Elle a mis au monde. Bande konanga. Mes bien-aimés, Bana bakomi mikolo. les enfants ont grandi. Bana maboma. Les enfants, certains fous. Okomona mwana azwi maladi, mutu oyo evimbi boye, bazobimisa 1 litre ya tufina na mutu. Takaba tofina batunaka ya na point ya hôpital et rejeté bango. Baboyi. Baboyi. Pourquoi? Parce que eloko mo ebimi boye vimisi mutu tofina babimisaka yango eko tonata 5 litres. Voyez qu'on se révélation koyawa. Et finalement, ils ont eu la révélation de Tango bayawa. lorsqu'ils sont venus Na ba prière. dans des prières. Ndeke kolakisa bato oyo bayaki kotuba tonga. C'est là qu'on a découvert les gens qui étaient venus pour... Nzamba sali mutu moko ta ko sala. Tu vois, c'est toute une famille baye. O bazalaki maboma, je pense ba total ba image na bango. O mutu epolaki, nzamba bikisi bango nyonso. Et c'est toute une grande famille. Na wazala malade ndeke bango to ba biki. La place bachaki tonga. Et regardez, Tonga wana bachango ça fait maintenant baba plus de 20 ans. ça fait même plus de 20 ans, mais il y a cette trace-là. Spirituellement, qu'est-ce que je voulais dire? Soki bango moko, nzamba délivrer bango. Batikala na attachement et pa nzambe. Batikala ba na nzambe libela. Ba mi pesa na nzambe. Ba fongo la porte te po monguna kota. La Bible le dit que le diable a une mission moko soki aye eza pona ko détruire. Au moment où nous parlons là, Na mwana liboma. et l'enfant qui était fou, Na ya biseka. et celui qui avait les Na ya blessures, mitu. même l'autre qui avait Na mal ba à oyo la tête, bakomaki ba bizengi. même ceux qui étaient dingues, Na papa. même le Na papa mama liboma. et la maman qui était Tout le forte. monde bazongi normal. Pasteur Walé ça la samela ba ondengini. Vous avez combien de jours? La prière est à temps par rapport à Moutou. Nous sommes dans samedi. C'est quoi pasteur Walé c'est combien de jours? Pasteur Walé, c'est un serviteur de Dieu. Il est un représentant de Dieu. Zambe oya chanja kamakamu na seconde. Et Dieu qui change les choses en secondes. Mwana asalaki liboma. Ye oya komi kobine na nzambe. Voici la fille qui était folle, elle commence à danser pour Dieu aujourd'hui. Maman pe azaki liboma. La maman Ye oya aussi, komi kobine na nzambe. la maman aussi qui était autrefois folle, Oye, aujourd'hui loko na elle mutu commence à wapi ye? danser. Oye loko na mutu. Tala mutu ndenge ekomi. Regardez l'enfant qui avait des choses dans la tête. Kamutu ezongi. Aujourd'hui, la tête est redevenue normale. Comme il est représentant de Christ, prouver que lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas le pasteur Walesa qui le fait. Comme déjà on a une introduction à travers pasteur Walesa Batouana Babiki. Non. Pasteur Walesa c'est un instrument qui était utilisé. Pasteur Walesa. L'autre ici qui avait de l'épilepsie, Ye wana pe akomi normal. elle est devenue aujourd'hui normale. Puissance te ya ko guérir mutu. Mais quand tu as pasteur Walesa ce qu'on nzamba kotisa bonzambe na ye. Ozolela nini? De quoi tu pleures? Ta l'église. Est-ce que tu peux fixer l'église? Alléluia. Amen. Nana sero makasi ndenza babikisi ngai. Nanyoka mi makasi. Grâce à Dieu que
il y a des grandes choses qui s'opèrent dans la vie à Batou. Dieu utilise juste l'image de son serviteur. Ozomona, délivrance, guérison, c'est une grâce ya Nzambe. Nzambe yemoko na kibonzambe na inda zo sala ya. Maladie aux 3 ans. Je n'ai rien fait du mal à personne, mais j'ai souffert comme ça pendant 3 ans. Aujourd'hui, dans des émissions, il y a beaucoup de choses. On dit que ça, pasteur Walesa. Oui, ça, les marques sur caméra, ils attendent. Oui, ça, les marques oui, ça, les marques bayébité. Utiliser foulard, oui, ça, les longinanga. Bon, utiliser le calendrier, oui, ça, les longinanga. Atikala jamais rolobaya. Seulement, pasteur Walesa, c'est quelqu'un que Dieu utilise. Azo lela lobi tala âge nanga naza 74 ans nzamba kozwanga lelo nakoke wapi nazala makambo mabe na sala na vie nanga ezo sengaka na se décharger na charge oyo nakoma pe mwana nzambe nakufa bien assemblée lié mutu wana aleki na ba délivrance aleki na délivrance à makasi et après je l'ai vu azo ngulu matia ya kangi passer on laisse na makolo aleli makasi papa wana alobi au sauver la vie. À un moment, lorsque le papa est passé, la repentance c'est cool. Nous étions encore là. Il a dit des choses chic, tu reçois le diable est méchant. Le papa a dit toute sa vie à Boma plus de 100 personnes. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est à Chebiso TV. Oui, madame, nous mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balandi à Chebiso Télévision, merci pour la confiance dans Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na batutu balanda biso mokili mobimba oyo pe balinganga biso te mbote na bino esika boswami biso to lingaka bino malgré mutea mabe malgré kindoki na bino biso to lela bino fort. Et wana nango bato balingaka biso te. Siko bato balingaka biso mbote na bino esika boswami bato balingaka papa chic bato balingaka Chebiso Télévision. Une émission Police de Star, une émission d'analyse et critique. Banewa Bolingo, on a fait merci encore une fois. Merci d'avoir Oyo Sopé, contribuer à l'évolution de la chaîne Oyo, Chebiso Télévision. Botika Kolandanga Sima Sima, Bolo Sanga Mebo Bozani. Namoni Batbaro Changa Mitam, Baolandanga Sima Sima, Balimasalanga Mabe, Biso Torosa Moussana, Biso en tant que journaliste. Yango et Sengeli, Naro Senga la ministre Nabiso. Amegambe kotala makambo yo journaliste amuto bako kanga pamba te tozali na eloko babengi excusez moi na bengi eloko mais na association babengi UNPC eux ezali ko kamba ba journaliste ceux qui journaliste asali mbeba normalement esengeli bafunda biso na UNPC s'il s'agit ba plus sanction na journaliste a prester le sous-souté après né UNPC a repris sa autorisation. Ba mais ma journaliste au niveau ya parquet topé makala mais il y a les autres moments na otamo na nzela ba yiba kanga ba enlevenga on les enlèvement s'il vous plaît bon respecter biso na musala to kosala pona bino voilà le loto yé na actualité moko ya pasteur Walesa mingi wala pasteur Walesa mais to moni moi si moko liboma s'il vous plaît ko déranger nga na moni moi si moko liboma abiki et pas ya pasteur Walesa. Finalement, tu vas comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Bika? Du beau temps, il y a Boma, mais Bika, même guérison à travers pasteur Walesa. Mais tous les alliés, qu'est-ce qui fait que Batouana Babika subitement? Est-ce que pasteur Walesa a un likama bombe la biso? Tu découvres l'émission à l'élo. Tout le monde peut mourir à Kacher, Mounene, renommé, avant la mine à Lubumbashi, avant le Moutema. Est-ce que ça a né? Tu vois, quand il va se Walesa, ça peut être un bon Moutema. Mais et là et parce que moi robanga moi nous tout le monde passer à Walesa boya ki d'ailleurs makamana pour que non ba ko sa réputation na ye ba ko ba été ye après ça va tokania kapo ba ya ko ndime pas na ya probablement mutem pour découvrir ya somo à travers cette émission mesdames messieurs na ko senga na biso to da scotché pour ye ba ya somo pe nzoto et ça bino malini. Je vais dire bonjour à mon invité papa Gédéon la pêche mbote. Merci Chic, bonjour à Bandéonios Bazota la biso.
Sangone. C'est bon, Dieu nous protège, ça va. Yambo to man émission aux années nani. Batba yebayo, mais bien sûr que na yambayo déjà na chebiso télévision. Peut-être mon toazui li bako ya otalo maladi boso, ayebayo aux années nani. Ah oui, naza attaché le presse et évangéliste Claude Kabundu ça. Voilà. Bon, quand même on a le sambo kasi ya botoko tala muzinde. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que permettre tokutana na ngonga oyo. Na pamboli bandeko nyonso bazota la biso tika ete moment o toko partager ensemble yo nzamba lola ozala kati na biso ba o bazana ba problème ozala solution na ba problème na bango au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Gédéon na bonga maman muke. Namoni vidéo oyo bandeko na biso bazaki maboma. Betano lisolo za indeni yambo tout le monde a moins extrait vidéo. Zana biso mibale s'il vous plaît. Tout le monde a vidéo, il y a ndenge bandeko babika ki ndenge bazaki maboma et salama ki lo lenge nini. Tu sais, j'ai toujours dit que makamza bazo sala toza obligé à refaire voir yango na monde entier avec un seul objectif ya batu bazong ça toujours confiance na bango panzambe. OK. Toza na confiance c'est pas Jésus-Christ. Chez que la sorcellerie existe. Voilà. Wa kindo Jésus existait. Et puis toza na pasteur wale ça. Tout le monde a makamzu sous to lobi. Makambo eza vrai, eza makambo salemi. Par moment, tout le monde a le rôle à théâtre. Le rôle à toujours la film, la télévision. Or, une histoire vraie. C'est un problème d'une famille. Famille Mobimba. Satan, ce qui a ligné, bébé s'appelle Bota Mobimba. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à Batou déjà, à Batou Bota Sika. Il faut que toujours consacrer Bana. Il faut qu'on s'amène de la Rabana. Nako Bima. Au samedi, les places Bana Bazal. Les gens Bana Bazal Sika. Bana Bazal Interna Bazotanga. Place nyon sozo zala na si habitude de ressembler la bana. Pourquoi? Parce que le diable commence, le vrai combat commence dans la maison et de la destruction et bandara na bana so azamike. Une jeune fille akutana mobali na vie a fiancé ba yokani ba balana. Mobali ayepe na belle famille à se présenter a pesi prédote na ye. A pesi prédote pour aya aussi lisa aya doter azwa mwasi na ye. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis déjà dans le monde de ténèbres, je suis qu'est-ce qui se passe? Juste après que je prédoté, sert à l'ali, à mon à l'autre, je suis côté de l'anda. Il y a zola la moni batouana ba koti, ba lobi, to yeko tuba yo mangwele, to yeko peso vaccin en Oh, wana ndoto. Azo mona yango. Oh, Vaccin. Oh, azobo ya moni bato ebele bakangi ya lobi yo to yele loka to vacciner yo na mokongo na yo. A force ya bato wana bazalaki ebele, c'est wana ser azolo amoni bongo. Bato bazé ebele bakangi ye moko bimisi seringue mulai atubiye. Qu'est-ce qui se passe na mokongo? Et le ser wana aloti, mais lorsqu'à la mugi na tongo amoni lidusu na nzoto na ye. Ayoki neti eloko evimbi abengi bandeko na batala babiti ozala lidusu moko awa abia na loti abandi korelate eloko alotaki mikolo ezoleka etikali mpe bongo na nzoto ne lidusu wana mpe ezipama te ye quand même abiki na lota boye na mona yango mpe. Or makambo ye kobima. Qu'est-ce qui se passe lorsque sœur a continué na mobali ne babali abandi kobota bana zoka bato wana tonga batubaki wana batiaki semence mabe na nzoto na ye aboti bana ebele na bana nyonso abota mwana ta moko ya bien azate bana bakoya malade ndeke mwana mosusu oyo moni je pense bato botala vidéo mwana mosusu azwi liboma pena ya bamema ye na centre bata maboma ye moko mama azwi pe liboma mwana mosusu azwi malade wana na tikala omona ngo te na yebi te bon est-ce que ça cancer est-ce que ça nini gloire à Dieu parce que nzambe ka mutabikisi yango mutu evimbi eza kopola babimisaka batofina bato na kaya na point ya hôpital et rejeté bango baboyi pourquoi? Parce que eloko mo ebimi boye evimisi mutu tofina babimisaka yango eko tonata 5 litres ya tofina, c'est-à-dire toute la vie mama wana banda mobali mosusu akozala ye kobala yo mais abali mutu akodétruire vie ne mobimba papa wana bana nyonso aboti na mama wana bazaka babizengi bamongolo oyo azokoya maladi ya ndeke ba oyo boye liboma et puis mama ye moko aye kokoma pe liboma et c'est comme ça que par rapport ya pasi na bango ne balobi non ah comment
te biso tokozala toute une famille ya oyo liboma na bamema yeso ki wapi oyo boya subaka na bilamba oyo akoya malade ndeke ta famille balobi non mais quand même total la pasteur wale sat. Merci beaucoup papa Gédéon. Badengwala ndi moni balobi TV za radio te tolanda image oyo tomonaki makamunde ko Gédéon koloba parce que biso linga a na chebiso télévision tolinga preuve à l'appui tant mutaro beta masolo pour biso ko sarate. Sur les non tolanda vidéo et puis on se retrouve juste après. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Il y a une sœur, elle a souffert. Papa na bango akufa. Son père était déjà décédé. Balié na famille. Son père a été sacrifié par la famille. Ils ont été chassés dans la famille. Et ils passaient dans la belle étoile avec leur maman. Alléluia. Amen. Les enfants qui ne pouvaient pas grandir, ils ont grandi. Amen. Amen. Papa moko ayekoya. Un papa est fini pour épouser cette jeune fille. Lorsqu'il est venu pour épouser la maman, le papa a donné un symbole comme prédote. La famille paternelle a appris. Alors que cette famille-là, des sorciers qui avaient bouffé son papa, ils avaient abandonné. Ils ont dit mais cette fille-là s'est mariée. Non, on doit les envoûter. En tout cas, leur maman ne peut pas se réjouir avec les biens de la fille. Lorsqu'on a épousé la jeune fille, on l'a amenée dans un autre village. Parce que ces choses ici se sont passées au village. On a appris tout simplement dans la ville, il y avait la propagande pour les vaccins. Le matin, il a suffi seulement on toquait la porte. Il ouvre la porte. Il y avait deux costauds qui avaient des masques, qui avaient porté des cagoules, qui lui disent toi, on doit te vacciner. Allez, tourne les dos. Si tu ne tournes pas, tu vas sentir. Mais est-ce que les vaccins ont donné? Allez, tourne les dos. Lorsqu'il a donné les dos, on lui a piqué. C'était une grosse piqûre comme ça, on l'a piqué. Pourtant, ce n'était pas des humains comme ça, c'était des démons. Après avoir piqué, babebisi bana na ye oya kobota bazala maboma bazala bizengi babela kamaladi ya ndeke po ye moko abonga te ye moko ya liboma wana basali ba papa wa oya ba papa na ye kuna ba se transformer ba ye na ba démon géant bandeko kindo kezali okomona mutu azana poto akutani nando kiwana sana mboka akutani na ye makambo so sale mwana mwasi abandi kobela. La fille est tombée malade. Mwana mwasi abandi kobela. Elle a commencé à souffrir. Aboti bana. Elle a mis au monde. Bande konanga. Mes bien-aimés. Bana bakomi mikolo. Les enfants ont grandi. Bana maboma. Les enfants, certains fous. Okomona mwana azwi maladi mutu oyo evimbi boye bazobimisa 1 litre ya tufina na mutu bamosusu bakomi bizengi bamosusu maladi ya ndeke mama ye moko liboma pe lisusu mama pe liboma koto baketele mobali amoni pasi bandeko batamboli. On a sillonné partout. Et finalement, ils ont eu la révélation de lorsqu'ils sont venus dans des prières. C'est là qu'on a découvert les gens qui étaient venus pour piquer. Et regardez. Ça fait maintenant plus de 20 ans. Ça fait même plus de 20 ans, mais il y a cette trace-là. Il y a des choses qui sortaient à la tête. Et là, c'était des pics. C'est la tête qui est là en dessous, mais c'est la tête. Bien aimé, il y a eu le miracle. On a vu seulement celui qui était fou. Il a commencé à manger la photo. Il a mangé la photo.
Mais ma fille est na kati wana ali yango achankuni yango. Amélie yango. Maman lobi me papa lobi botika ye ali a photo esa délivrance. Bazo ali a botika ye. Bande na ko silisa ko lia photo muto atele. Mayele songi. Alobini na lobi mwana azalaki kosala ba besoin nyonso ezala ya minene ezala ya mike na bilamba. Bamonika mwana lobi mama papa nazolinga nakende na wese. Oh ya lo bakande mwana te. Bakie basimi mwana. Basole bakende mati otikala. Boko ko accompagner na wese te. Ake na toilette. Bopesanga maya ko sokola. Orke mai babanda ko simba ye mobali moko asimbi kotoyo mususu asimbi kotoyo mususu asimbi na makolo bazo sokola ye tango bazo botika ngana sokola ngamoko boko sangala kikoso bakosa sokola lati bilamba oya salaki na chiloko ya munene wana epasuki twi oyi binza mesoka zinga sala makambo abandaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Amen. Amen. Au moment où nous parlons là, et l'enfant qui était fou, et celui qui avait les blessures, même l'autre qui avait mal à la tête, même ceux qui étaient dingues, même le papa et la maman qui était forte, tout le monde normal. Tout le monde serait devenu normal. Tout le monde est redevenu normal. Tout le monde normal. Tout le monde est redevenu normal. Nous acclamons fortement pour notre Dieu. Alléluia. Et Dieu qui change les choses en secondes. Voici la fille qui était folle, elle commence à danser pour Dieu aujourd'hui. La maman aussi qui était autrefois folle, aujourd'hui elle commence à danser. Regardez l'enfant qui avait des choses dans la tête. Aujourd'hui la tête est redevenue normale. L'autre ici qui avait de l'épilepsie, elle est devenue aujourd'hui normale. Wapi eloko wango mwana liaki photo wana liaki tafuna misuni nyoso akati alia yango atafuna nini misuni nyoso akati do ba papier zalaki na kati alia yango petit sœur nga petit sœur tini azolia photo pasteur wale sanga bi tika liango les différences na yango wana mama bi alobi tika mama bi alobi oui tika lia papa mwana tango ale photo wana akomi ko Singapour asupa asenga alobi nini papa pesa ngapo na sala bezo tukamwe asengi ko sokola ye moko tukangaka ye mibali pona ko sokola ye po apesa mama na ye kokanga ndenge nini kokanga koto mtu chami ko bien koto na gauche mtu asimbi na droite asimbi makolo bo bloquer so botiki makolo akopesa mama choc azo sokola ye faut ko bloquer ye so ko bloquer te moyen te kolanda mokuse wana te azo beta basi ufoza la mobali pona osimba ye azo bunda lokola mobali on ezaki eloko moko boye ali biloko ezaka na kati OK ezalaki mobimba ali biloko nyonso ezalaki na kati ameli yango nde délivrance na ye yango wana yo kanzambe na yebiso te okende komeka kodia eloko oyo eza na poison okende kodia o pour moi na mwasi wana diaki ya bien na ndenga liboma révélation soki soki na Saint Esprit soki mo Saint Esprit ekoteli ye siko yo okende ona zobela chifoyi nakende kodia na moni ozolela o makasi. J'ai vu comment tu pleures. De quoi tu pleures? Dans l'église. Est-ce que tu peux fixer l'église? Alléluia. Amen. Je suis vraiment toute heureuse de la manière dont Dieu m'a sauvé, il m'a guéri. J'ai beaucoup souffert. Je n'ai rien fait du mal à personne, mais j'ai souffert comme ça pendant 3 ans. Et ça, là, 6 mois
mwana na bien au moins 4 mois na et banana 2020 na une année au moins salinga neti 4 mois 8 mois nyo etika na zana bien mais balo yenge mo bakana ko mana ko ka na ko tambola donc azala bongo teti na vina na ko bona ko mo regretter senga bolimi se panza do mazambe limi senga zamba limi senga na ko nyoso na sala ki na mana ko mie bana ngati balo yenge na bandosa nyoso na mana ko e bana ngati parce que na ki trouble na mutu na ngai sikoyo ozo senga bolimi se panza ozo mbele sonze lawa nakomi mwana nzambe nakobala nakobota nakosalisa famille yamba papa na yo yamba mama wapi mama nyonso bomba ndaka na nsima sawa bofuka makasi église totie maboko likolo. L'église, on peut lever les mains. Merci. Ça va. Merci. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Merci bandeko balandi bauti kota la vidéo lolenge bandeko balobi TVza radio te moto na nzambe sikoyo après ko témoigner wana assurance nini eza que maladie wana kozonga susute. Voilà, ce qui est plus important d'abord c'est de dire merci à Dieu pour na oya sali. Voilà. Nzamba sali mutu moko ta ko sala. Tu vois c'est toute une famille baye. O bazalaki maboma, je pense pas telle image na bango. O mutu epolaki nzamba biki si bango nyonso. Et c'est toute une grande famille. Na wazala malade ndeke bango tout babiki. Baye na papa na mwasi na bango nyonso. Baye ko témoigner grandeur ya nzambe. Maintenant il y a un point par rapport à la question, c'est une question et qui a un aspect spirituel. Voilà. La porte lorsqu'elle est ouverte, ce qui est au kangi en côté, au tiki accès na batnyonso. Spirituellement, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui bango moko, nzamba délivré bango. Batika la attachement et pas nzambe. Batika la ba nzambe libela. Ba mi pesa na nzambe. Ba fongo la porte était pour monguna kota. La Bible le dit que le diable a une mission moko ce qui a yé pour nous détruire, ko égorger, ko boma, ko bebisa nyonso. Et ce qui porte ça au kanga. Et c'est quoi la porte? Motema na yo ezala na place moko ya kotika la Jésus-Christ. Et que la porte ne soit pas ouverte, na bando qui peut pas côté dessus. Tu sais, Bible y a un moment où le barasso qui vous bengani moulimo mabe, à qui n'a pas le droit à ma casse pour le réveiller 7 fois. Pour pas zonger là. Tu vois? C'est-à-dire, c'est un conseil, je pense, c'est un grand travail que l'homme de Dieu a fait. Mais mon tout le monde, papa Gédéon, oui. Tout le monde a une prière, il faut qu'on m'attende ngomba, il faut qu'on sache ma prière. Si on peut pas délivrance on a monio yo babiki. Passer à aller à l'assemblée, vous avez combien de jours? La prière est à temps par rapport à Moutounio sur les assemblées. Si vous avez passé à aller, c'est combien de jours? Passer à aller, c'est un serviteur de Dieu. Il est un représentant de Dieu. Chaque fois, pourquoi ça là déplacement? Dernièrement, tu as dit que l'accès à Kendas na bangomba. À Kendaga, et ça le rôle de se ressourcer. Comme il est représentant de Christ, pour que lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas le pasteur Olesa qui le fait. Comme déjà, on a une introduction à travers pasteur Olesa Batouana Babiki. Non. Pasteur Olesa, c'est un instrument que Dieu utilise. Pasteur Olesa a la puissance de guérir Moutou. Mais quand il y a pasteur Olesa, ce qu'on a côté ça, bonzambe naï. Il est le représentant de Dieu. C'est grâce à Dieu qu'il y a des grandes choses qui s'opèrent dans la vie à Batou. Dieu utilise juste l'image de son serviteur. Ozomona. Délivrance, guérison. C'est une grâce ya nzambe. Nzambe yemoko na kibonzambe na inda zo sala yango. Et moi, n'ayebite ce que la même lorsque nous avons des actions, des croisades, to lo bakate que boya boko mono na ko sala, boya boko tala miracle non. Mais to yebi que Dieu sera au rendez-vous. Et le pasteur Olesa m'a toujours dit que Gédéon, tu es chaque fois dans des émissions. Maintenant finganga c'est pas un problème. Ce qui va me déranger c'est lorsque moi Kabundiolé ça na bebisa na Saint-Esprit. Et si je suis en intimité avec le Saint-Esprit, je sais que quel que soit le cambo qu'il y a awa, moi je suis en intimité avec l'Esprit de Dieu. Je laisse Dieu faire. Mais papa Gédéon, toi que moi mouké,
tout le monde qui va accuser pasteur Walesa net à foutre à bateau pour témoigner ça la faux témoignage ça la manque on a tout le monde qui va tout mingi balegi leki par exemple moi au big sakache moko waza Lubumbashi le nom m'échappe est-ce que kache wana pasteur Walesa pesa ki mbongo te apesa kania kate pona le kumu ya pasteur Walesa bato bamona ki abiki saka bato bamona ki à sala à travers nzambe na ye pour abenda bato na kate itonga na ye. J'ai toujours dit dans des émissions qu'il y a beaucoup de choses on nzambe sala na pasteur Walesa o esa les mara sur caméra izate o esa les mara ndako na ye o esa les makabato ba yebite. Je ne vais pas déjà toucher ces points il y a Katier à Lubumbashi. Mais je vais revenir par rapport il y a pasteur Walesa pesa batumbongo pour baya ko ça ba miracle. Oui. Voilà. Tu sais cette émission cette chaîne elle est suivie aussi na bateau nzamba bikisa bango. O bazana banda kuna bango ba problème ya makasi. Ba kota na bopito suite ezate. To yamba bato uta na poto mutazana atamula na posha ou batazana ba cancer, batazana ba mitema ya kobeba différentes maladies. Des fois ba monana na pasteur Walesa te. Ba monana ne boyete na télévision par la prétendance oyo azuli boma abiki na kolia photo. Azana photo à pasteur, allié photo. J'ai eu le dimanche. Si ça prend tout na mutuna. Ouais, na bando sur un point. Na bando sur journaliste Moko. Journaliste Moko, on a un message na ya. J'ai même parlé un petit peu avec le pasteur sur ça. Qu'est-ce que le journaliste me dira? Azo témoigner de ça papa Gédéon. Te mutuboza ne eza grâce à Nzambi. Tu sais que na bela ki makasi lobby avant-hier. Ti lobby na zo ko bimate bazo linga ba mangana hôpital na bozela. Mais na zalaki na calendrier pasteur Walesa. Nazuka parti mo calendrier na kati na lié. On a idolâtrie te. On les a. Écoute, je vais t'expliquer. Si ça prend na tout na mutu. Voilà. Ozomona parce que Walesa lexi hein. Comme le niveau relié ma photo. Si ça prend na tout na mutu. Oui, tout comme ça. Walesa. Atikala jamais koloba na batu ke bo utiliser photo nanga. Bo utiliser foulard oza na ilongi nanga. Bo utiliser ba calendrier oza na bilongi nanga. Atikala jamais koloba yango. Seulement pasteur Walesa c'est quelqu'un que Dieu utilise. Par rapport il y a foi ya mutu. Mutu akoloba mais je ne sais pas les voir dans une photo na ye. Seigneur, ceux qui a solo mutu aza mosali na yo. Nzambe na ngai, ceux qui na papa on a lion so sala na papa on a un problème. Bikisanga. Yo telle photo wana, on rappelle Nzambe que vous avez traité une alliance avec ton serviteur. Ozomona makambo so sala par rapport à l'alliance pasteur naloba même chaque fois que même na ndaku na yeso yo simi na mir na ye. Wana bomo ke musika. Je te dis ezana bato biso ko enregistrer ba témoignage chaque fois. Ce que y ata na ndaku ne. Yo yo muna na ye, beaucoup tanité au simbi na mir. Par la foi. Olobi na Nzambe ke na ye fala na kuta na mosali na mona nete. Mais na ye nazana malade tel. Nzambe ezan mir ya mosali na yo. Bikisanga. Dieu agit par la foi. Ozomona. Tala. Fabrice aza joueur akufaka na poto. Nzamba bikisaka ye na nzela pasteur Walesa. Afana na ndaku na limité. Nzamba bikisa ndengeni pasteur Walesa loba na muto aza wana na Londres. A dit OK, le rôle ozana moyen ko kota l'hôpital to simba na mir. Il y a 100 000 na téléphone. Et c'est Dieu là, Dieu respecte aussi l'alliance qu'il traite avec ses serviteurs. Dieu vous en êtes un bon parleur, c'est ça que j'aime chez toi. Continuez mon tournée. Non, je t'amène dans une logique vraie. Oui. Dieu respecte l'alliance qu'il traite avec son serviteur. Dieu a traité, au moins na batunzamba tamola na bango. Et ça na batunzamba benga. Mais ça na batunzambe oyo basbongo la mtema lokola ba Paul. Ba Moïse nzamba benga bango yemoko. Nzamba bengi Moïse a confié charge. Nde bakabundu Walesa. Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a confié une mission. C'est la mission qu'il a aujourd'hui. C'est pourquoi, au royaume de témoignage, je parle tout dans cette émission, des fois, on a pasteur en laissant. Mais à un numéro, il y a intercesseur, il y a l'église. Abengi, intercesseur à l'obika. Nzamba wale sabi kisayo, nzamba bikisi. Et ça, il y a un numéro, même il y a une sécurité. Au moins, il y a une sécurité, pasteur wale ça. Tu as lourd Mwamba, tu as Serge, tels qu'ils sont là, ce sont des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est comme la Biso, moi j'ai un numéro officiel. C'est-à-dire, pour voir le pasteur, ça passe aussi par moi. Moutoua Bengi. Et l'alliance Wana, nous sommes dans l'ombrage. Dans le ombrage Wana.
Il y a pasteur Olesa. C'est pourquoi au tala. Tala même na serviteur. Même na batebelo bazalaka proche à pasteur Olesa. Ceux qui ont bimiga na ombrage wana. OK et si makate. Pourquoi? Parce que Dieu a placé un ange devant nous. Et puis surtout dans na ombrage wana. Et ba photo, ba polo. Je pense que je vais revenir avec une vidéo d'une maman à côté d'un hôpital. Je vais vous dire que je vais vimba. Pour que la opération se passe sur la libouma, je vais anesthésie, et je vais le roter. Je vais me faire cousu belé na libouma. Mais je vais dire que maman a fait une photo pasteur Walesa. Elle a fait une photo wana. Pasteur n'a jamais dit qu'il utilisait mes photos, utilisait ça sans nom. Mais par la foi. Dans le ça c'est un serviteur de Dieu. Le rôle de tous les moyens au monde était. Nandela ba photo chic. C'est un gars na bat. Nena isa ba bocha commentaire, bocha ouais, nena nga ba. Bocha commentaire mambo. Ba yebisa yoka. Bocha commentaire. Bato ba mona ba miracle belé, ba mona loboko nzambe nandela ka ba photo wana. Ba ngomoko ba appliquer yango. Je vais te rafraîchir la mémoire. Moi lombango poto le gars deuxième. Pasteur Walesa uti na Zimbabwe. Nzamba bimisa arc-en-ciel na couleur ya Congo. Oui histoire wana. Période d'élection, en 2018. Aya lobby, nous avons télémission arc-en-ciel. Bon, on a signé. Donc, on a passé à l'État. Serviteur de Dieu. Adam on sala nzambe. Ba arc-en-ciel bimela batu na bandako. Muto vandi wazana douche linga sokola mo arc-en-ciel na mire. Muto koti na bis, na train, na salon, ba arc-en-ciel les obima. Dieu lorsqu'il envoie son envoyé. Azana ba signe na ba produit je accompagner. O ezo lakisa que c'est vrai lui que Dieu a envoyé. Et en gros, Mugolona na bossa na yobeto lisolo hein, pasteur Walesa attaqué en pleine culte hein. Abo nga libanga botika ba pesa bino mbongo te. Mais na suka kana sepela kipo pasteur Walesa a pesa biso $1000 to futa transport. Ah oui, a pesa biso $1000. Il faut na lo bango na TV. OK. Ah pasteur Walesa a pesa biso $1000. Mais ba biso ba soma biso te. Soki mabe za trop ça pasteur Walesa o sali mabe. Ah c'est que yo te soki bola mo izali to be pasteur Walesa. Toyaki ko pesa ye diplôme de mérite. Po ako sa musala nzambe. Ngamna ko tuna mituna. Ngamna ko tuna mituna. Ngamna ko tuna mituna. Naza libre ko mna lingi. Bon, boya ina diplôme na drapeau mboka bo pesier. Po boyebi que c'est papa fait l'œuvre de Dieu. Parce que vous posez sur ma question, yo mon conscience pardon, s'il vous plaît, na otuna mituna. Ngamna otuna mituna. Merci. S'il vous plaît. C'est peut-être le solo ya catcher oyo abon li mutema wana. Et même histoire te na edingwe. Et vous voyez que non, au moni pasteur Walesa abengaki ngai toyokani te yango na lekaki po tomoni pasteur wana ye auti Lubumbashi akofuka ma pasteur Walesa akosambela pona ye. Alobi atiki le na ocha image mingi ya ndenge atiki na mais on va venir après. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a bon mutema na ndenge solo? Déjà c'est une question qui revient par rapport à la précédente. Olobaki que pasteur Walesa pesa bat bambongo. Pour témoigner. Déjà, c'est faux. Et ça, c'est une politique qui a battu ma béo, la moussa, on va dans le solo, on va laisser ça katier. Yo yébi le bamarati. On va laisser ça katier. Aya wa uta wa pia ça katier. So ben isko ba katier on tunaka katier ni na bundana wa laisser combat na vie. Azate. Et ça ka ba pasteur mo ba créer mo eloko moko ya loko na muto aye po bango ba mesana vie manque ona. Et que o isko ezama ka mzamba zo sala. Balobi a to même avant nini. To ko sela ye loko nini. Écoute, mito abatu po batu balinga été. Or ce qui nous a ça télémisi mutu, nous avons ta télémisi. Le 14 juillet on a stade de martyrs. Eh bien. Mais bon ça publicité, moi ça bon retour dans l'examen. Le 14 juillet on a stade de martyrs pour annoncer Jésus-Christ. Je reviens pour la question. Batu wana nyonso mona ka balekaka. Soki oyoki mutu alekaki eka zongi na émission moko, c'est ba pasteur wana ba bengi ba pese mbongo. Yo pour nous kenda ekuna. Zombongo le kan émission chic loba que voilà, mesdames, messieurs, pardonnez-moi. Non, c'est pour la quartière. Oui, pour la quartière. Le quartier. Pour la ngana batuma mona e, ba mona moi extrait ya combat, ya quartier po to ko bela moto batuma monité. Bon, on a moi extrait ya combat 1 minute kaka. Bandeng balani to la vidéo ya quartier o ya bongo ni motema. O to mona ke ya pa pasteur Walesa. To la ne peut. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.
Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Voilà, Tomoni Katier, Negonabiso, Mwarabu, Oachiko Bunda, Bunda na Baidingo, ya Bunda na Batubele, Bele, le lobo ni motema. Aïe Lukanini, pas pasteur Wallis. On en parlera plus tard sur ces quartiers. On le bâtit tout à l'heure là que pasteur Wallis appelle ça va quartier, va mbongo, pour témoigner. Je pense qu'au moins opportun, on parlera de ces quartiers. Les papas ici, là, 74 ans. Quartier Mwarabu, Batubele va yébier. Yé pour naïe, à Monique, à quoi qu'on koufate, na misala ya Satan. Atika yango ndimela Jésus-Christ. Asala yango na 2000, j'étais à Lubumbashi d'ailleurs période wana. En 2016. Mais tout le monde a dit que aïe boye a pas joué les catch. Là c'est ça. Asala on peut dans une église. Asala on peut dans Lubumbashi wana l'église moko accueilli on a tiki catch et après à zone. Cette fois-ci lui-même il a fait une vidéo. OK? Yemoko asala ki vidéo azana na Lubumbashi. Oyo azobonde la pasteur Wallis sa papa ndimelanga na ya osambelelanga. Pasteur Wallis n'avait même pas dit aux gens. Au moins j'avais eu la chance ya koyeba yango il m'a dit. Atuninga yebi quartier moko Mwarabu. Je lui ai dit oui. Même quartier moko na Lubumbashi Mwarabu homme mystique. Batebele ba yebi asala makambu belé abunda ba quartier presque nyonso ya Congo. Ba grand quartier nyonso ya Congo. Je benga yawa abengi lokola papa Wallis na biso azana WhatsApp te yazana WhatsApp te yazana Facebook te utiliser les réseaux sociaux te abengi petit na moko azana Dominique azana wana mwana biso na lupango batindela qu'est-ce que vidéo kuna epsi la qui ça j'ai des vidéo na tali vidéo na bien c'est le papa ici je le connais abi azo lela lobita la âge nanga naza 74 ans nzamba ko zwanga lelo nakoke wapi nazana makambu mabe na sala na vie nanga les autres na se décharger na charge joyo na comme un peu moi nzambe na kufa bien et nous bénissons Dieu pour ça. La Bible dit la joie est au ciel lorsque une âme est gagnée pour le Seigneur. Ne papa o ayeye moko il n'a pas eu la chance de parler avec pasteur Wallis à deux. Il a quitté de l'aéroport jusqu'à l'église. Nous avons les images, je pense peut-être dans les jours à venir parce que j'explique. Ouais, na pio mki. Aye ko mona pasteur Wallis. Pasteur avant ça melela ye. Atuna ke ba question mais j'aurais appris que yo déjà au sala ngalo bi papa. Ba ça melela nga na bureau. Monde entier ba yebi ke nga na zamto ba kisi. Il faut pena ya place mo sala nzambe oyo batu nyonso ba komona ke naza su mto Satan te na komi mwana nzambe. Eza la pe sengo na bana nanga na bato ba yebi nga ba yeba ke ngai pe na ndimeli nzambe na tiki vi oyo. Officiellement, c'est comme ça que pasteur Wallis assemblé la qui assemblé lié mutuana aleki na délivrance aleki na délivrance à makasi et après je l'ai vu azongulu matia ya kan pasteur Wallis na makolo aleli makasi papa wana alobi o sauver nga vie naza ne loko moko nazala nango na motema nanga moyen de contact nanga o esala que toutes ces années place na kendaka ba kokako longola nga ya moté. Mais nayoki eloko wana elongo nayoki mutu nangi fongwami na zongi normal. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, lorsque le papa est passé na repentance c'est cool. Nous étions encore là. Il a dit des choses chic to rozotan batoro tala yango oyoka que le diable est méchant. Le papa a dit toute sa vie a boma plus de 100 personnes. N'a sacrifié pour le diable. Il a dit aza ba yebisaka ye akende cimetière nde babenga nini base ne centrale ya place ba kisine ezalaka ba yebisaka kende cimetière akata mitu ya bato auto kunda le même jour akata 3 c'est-à-dire bino bokundi ndeko na bino moko na un mardi na 11h 12h bozongi na ndako na butu Satan yeko sala pe musala na ye ba azui pena ya kati pour 3 têtes amema na ndako na ye abia utiliser yango na ndako na ye ti mitua na ekauka etikala ba crâne alobi l'église akendaka liboso apesaka yango te parce que amemaka moko
mais tu as que pasteur wana que muto ya zana nzambe solo ou pas après ça moko batumbaka yango mais eloko contact ne wana elongaka te. Lorsque Bassambel Pona il a dit papa est un vrai serviteur de Dieu. J'ai pris l'engagement ya kozonga ce que le bombachi po nazalaki na muto ko pesa ngote. C'est comme ça passer on laisse yebisi biso bino vous l'accompagner. A ko pesa biloko wana ba mitu wana. Il est encore ici. Je pense peut-être dans 2 jours il va bouger. Lorsqu'il a coupé ça, ce que j'ai aimé, c'est une sagesse exceptionnelle de cet homme de Dieu Kabundolé ça. Ayebisi papa wana bien que au moins naza suna poser ressemble la bakatière te. Mais ça musalanza ba pesinga pour tout gagner ba âme pona ye. Pona bino ka boya ka boye. Après boleki na ba TV ou bien bokei bolobi après ça ki ngambongo asala ki boye. Yango na lingité mais yo na tali âge na yo. Soki na ndimi ko samele la yo za aussi vu âge na yo famille na yo ayepe aya accompagner na mwana na ye na mwana nenga ba bondeli poto sambela pona yo mais sinon pas par rapport à Bamarambo. C'est-à-dire nous sommes dans un pays où le diable bat record même dans le milieu à journaliste. Merci. Le diable bat record même dans le milieu à journaliste. Pour mutu à mon avis oh nzambe mutu sali il faut qu'on retient la mot tembe. Il faut qu'on engage la discussion. C'est pourquoi à un moment le respect est très important. Le pasteur Walé ça s'est dit nasala mosala na nzambe mais o katiera ye et mutwana ye lisusu non je n'aime pas surtout ba katiera po ba katiera ebele bazala ka soki aya pesi ba kisi et que mpia ke bandi ko beta ye pia ke so bandi ko beta ye azonge likisi soit avec la télévision o kasibotiki ngai lokola mwana. Voilà, merci beaucoup frère Gédéon. Donc, on a fait émission à l'élo, maintenant, numéro de téléphone, les amis. Stade, avant numéro de téléphone, but, non, objectif, c'est stade de martyrs, les amis. Au moins, maintenant, on a une émission. C'est une question à bien opposer. But, non, objectif, c'est stade de martyrs, c'est à côté de Jésus-Christ. Batu ba linganzambe, ba ba yeba nzambe te ba yeba ye. Ba ba zana quand ya Satan ba longa ba koma ba na nzambe. Batu ba longa na vie à péché. Lokola ba moarabu boye. Mutu azo expliquer histoire ya vie na ye. Mwana na ye aza azo yoka pasteur ole satuni maka papa nazo lobo yebi yango alobi nazo ka chair de poule azo yoka maka papa abota ye. Makambo sa tala bato yoka ba témoignage confession ya mutu wana. Ndenge nini makambo sala. Et c'est pourquoi pasteur ole ça on dit déjà que Nzambe azo annoncer stade de martyr que tu vas gagner ba âme belé pour na ye. Ça, c'est une année où nous allons tenir une campagne pour gagner les âmes. T'as les bandits boyés. Pas seulement lui. Tous les gens marabout. J'étais même avec lui hier sur le plateau. Il peut-être non, mais il a eu. Hier, Azalagi marabout, il a appliqué beaucoup de choses. Bamamoisé Belé. Azala musulman. Il a cru en Jésus-Christ. C'est ça les soucis. L'objectif, c'est de dépenser même $1 million. Pour ça, la grande campagne d'évangélisation. Avec un seul objectif, Pamba, animer la Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa Gédéon. Numéro de téléphone, les amis. Plus 243 85 42 53 682. Plus 243 85 42 53 682. Les 14 juillet. Tous en stade des martyrs. Et ça c'est une veillée. Quand on dit ça, pourquoi? Tu as posé à Maramo, on dit ça. Tu as posé à la parole de Dieu. Est-ce que c'est une musique? Merci. C'est une concurrence. Merci beaucoup. Yoka. Vous aussi, les amis, vous avez le ministère, les journalistes, qu'est-ce que ça fait ça bien? Bon, vous mettez dans de tête de gens que les pasteurs, ceux qui il faut pas s'affronter, ou bien les polémiques. Écoutez, si réellement tous ces pasteurs, ils ont un seul maître, un chef moko qui est Jésus-Christ. On regarde la télévision, pourquoi? Campagne na stade de martyrs. Batubaya. Si on a problème, batubaya. Tu ça la plainte. Si on a problème, tu as la biso baya ko yoka parole de Dieu. Baya ko yoka Jésus-Christ ni nya bongi c'est le biso. Ba baye te baye ba Jésus-Christ azagou. Au lieu de $10, au la li normal. Te ozana $10,000, mais au la la toilette, au lieu de bagné te. Bon batubaya. Balonga côté ya vous avez un porte-monnaie magique et c'est la rombo on le les a bien. Au y côté na biso ya vous avez kinya na motema mais aux là à part autres mona aux la jour hier soir oyana aux ala wapi
C'est ça le plus important. Pasteur, on laisse à côté à Jésus-Christ. Pour bandi mélayer. Bon, bandi mélayer déjà. Jésus-Christ a la réponse dans nos problèmes. Merci beaucoup. Merci, Papa Gédéon. Petit numéro, non? 85 42 53 682. Voilà. Merci, Naba. Il y a autant la biso na Chebiso Télévision. Merci, Ming Naba. Oh, Nyos Valinga Biso Té. On a biso tolali pongi, bango, bango, pumbwe. Bazi pour sangu, bango, pumbwe, bazi, ba. Kibota na bango, bazi, ma. Bola la rapé pongiko wana biso to lali pongia ba bébé ye nzamba ko batela biso to lali na biso to lali vraiment bato mita mabe mbote na bino sika bozwami to na ko ndima ke botika mita mabe to za ko ndima po boza bato ngo musubo bongo na mitema bo benga biso papa Chiko samela ka nzambe nini biso to bi maître moko Jésus Christ de Nazareth yene sponsor na biso mbote na bino sika bozwami bato mita mabe mbote na ba obe balinga biso nzamba pambola bino. Un grand merci à notre sponsor nanga officiel. Biso liara nie na butute. Ngai na yogi ba otonga ngai ngana leki bo oh. Chiko na zana kisi. Asima ba kisa makasi. Batala kaye. Oui, to na kisi. Na yo bo otonga ngana okaki. Bino ba mo tianga ba nubo nuwe nga boko funda ngana na tala boyo ko kanga nga buti na invitation. Mutu pa kufa na kashwa makala te. To bima na bisoti. Yo azo na continue na obimate. Biso to ça musana biso boko intimider biso te yo ndengo na biso nani pour ne pas citer les noms to ko la sima bye bye. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.